Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso. Esi mopisi ya komona bino ntango isombozalaka bongo ebele kuna kolanda émission mokolo mwa lelo. Émission iyi ekelama na tina bongo ya kofiongo na manaka na biso bayindo to pe calendrier africain pambate. Manaka ezali bongo lisanga ya bangonga mikolo bamposo basanja pe mibu na kati bongo ya mokili. Bakoko na biso baselaka bongo manaka kolandela bokeseni ya bimpali oyo banaki bongo komonisa manakati ya mokili na biso yango esalaka ete bayeba bongo kotambola malamu na kati bongo ya mokili bayeba nini bakosala kolandela bongo bileko bya ntango toyeba ete bato na bato bazali bongo na manaka na bango to calendrier na bango oyo esengeli na bango batosa yango po bazala malamu na kati ya mokili na biso sobo komona kabongo ndiko mwanda bwanga liboso ya ba etondo na bino boyiba ete toyaka na ntina ya kopesa manaka na biso ya mokolo pe kolimbola yango mpenza na bozindo na yango tosimba bikomelo elongo na balokasa pe tobongisa babongo na biso mpona kosimba manaka na biso ya mokolo mwa lelo toyeba ete lelo tozali bongo mokolo mwantona mwazomi na libwa na bopemi ya mitano na sanza ya zomi na eleko ya kisiu na mobu mokama na tukumi sato na motoba. Kubaisa yango mpenza na manaka ya bapaya lelo tozali bongo lundi le 16 juin 2025 tobaisa ka manaka na biso na manaka ya bapaya po bososoli ikoka bongo kozala penza na bozindo na yango kasi ya ntina ezali nde kozwa manaka na biso kovanisa yango na kati ya babongo na biso toza bongo manaka ya bapaya tobengana yango na kati ya mokili na biso bayindo bandeko balandi na kati ya manaka na biso bayindo calendrier africain na poso moko tozalaka bongo na mikolo minei ozali bongo konto kenge ntona nkando na kati ya sanza moko tozalaka bongo na mikolo tukumi bale na mwambe pe bapuso sambo na kati ya mobu mobimba tozalaka bongo na basanza zomi na misato bileko mi ntano wana ezali bongo lolenge kani manaka na biso calendrier africain ezalaka kolandela kozala na yango kati na mobu pe bimpale o bizali bongo komonisama na kati ya mokili na biso soki bakokoso ekozala bozanga te na kobenga biso na ba numero ya telefone o ezali bongo na se ya ekando bakolakisa bino to bokozwa biyano na bamituna nyonso oyo boko sengela na yango bandeko balandi tosukaka pe kaka te na kofiongo na bongo mpenza manaka na biso bayindo calendrier africain kasi totombelaka pe bongo lisusu na bayebonso oyo basili bongo kobotama mokolo malelo totombe na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokili ya likolo na se apambola abakisa mpenza oyo esili bongo kozanga okati ya mabota na bino sika tokende kotombela mbotama elamu epai ya nengwa mazebo mayunga mazema maleki ya bana ebele totombeli bino mpenza bambotama elamu bambutukulu ya mbote walungu fumuki mbangu weto wangetukulu wa masiva lulendo wa lunungu bazala na bino bomoi ezela bino mpenza molai na sima ya plateau awa na koya na ndako na ntina ya kolia bongo mpondu madeso elongo na loso likaya bupe ya mpayanga ezanga mpenza te kasi tokima nanu kuna na régie totala bonzenga iye babimisi mokolo mwalelo lelo motama na yo lelo motama
lelo motama na yo, lelo motama na yo. Lelo motama na yo, lelo motama. Tutumbi lisusu bambuta mailamu bambutukulu ya mbote. Bandeko balanzi tosuka kapeka kate na kotombela bongo bambuta mailamu nkasi totina bino linzaka tokokite kokata manaka na biso ya mokolo malelo soki nante totali video du jour ya mokolo mwa lelo biso na bino tokozonga na sima ya video. Basali recensement bake komona 2 millions de femmes baleki mibali na ebele. 2 millions na kati ya mboka. Mais l'État au sali recensement monique 2 millions de femmes. Baleki mibali. Siko 2 millions de femmes on a bacha bango. Solution nini bazwa pona 2 millions de femmes on. Pour siko yo grand makizara eko yembake. Ah, lokole sali boye. Kulutu na leki bakobala ka mobali moko po mibali bakomi pasi. Komoni? Donc indirectement basengaki na l'État avanda ayekola akela mibeko nini tokosala po 2 millions de femmes wana soki na kati ya mboka bo continuer na monogamie 2 millions de femmes bakozala trouble fait parce que faut basala kindumba. Mais oui. Bo bango bakobala te. Faut babala. Mais mobeko mboka elobi monogamie do bazo reconnaître mwasi moko. Bongo 2 millions baleki wana. Siko fubo bwaka baona balabala basala kindumba. Alors bango loko ba politicien bayebi ke bazako zo mbongo na caisse ya l'État ba créer numéro na bango premier bureau, deuxième bureau. Moni bango do ba continue polygamie. Parce que ce qu'on le dit que deuxième bureau monogamie to polygamie. Polygamie. Donc ba pratiquer polygamie sans que ba tchela ngomi beko, sans que ba vande la. Nzoke bonga ki ba vanda. Na 2 millions wana. Et là koni ne causé 2 millions. Alors ce qui basi ba bota maka mingi l'État alinga ki mbala moko a opté pour la polygamie na kati ya mboka. Pour na ko protéger basi o bakosala kindumba. Parce que basi o bakosala kindumba bakolongo la valeur ya mwana mwasi na kati ya mboka. Na kati ya bomoi. Poko kende komitika na balabala. Kasi mwasi soka kena ndako ya libala, même aza ya mibali, même aza ya misato. Soki babali na balolenge nyonso azali femme mariée. Monyango par rapport ya oyo babomba na sakiti. Oyo babomba na simandako. Bana babimilaka na baboyi. Nini sali bongo? Nani alingaki bazala 2 millions? Nani apesaki likanisi ke bo recensé? Mais ça tata mokeli. Apesi likanisi bo recensé. Bo moni surprise, bo zabatu. Bo sala nini? Bo luka solution. Ba luki solution te. Nisonge nzila mfumukusu kia munzala mpanda na ngula koko ya suka mboka. Bandeko balanzi nyonso mfumu nisonge nzila lobaka. Na kati ya matia nisonge nzila topona kati. Nyonso ezali bongo ya kosalela tango nyonso tolobaka. Nisonge nzila balobeli bongo polygamie. O lelo ezali bongo koningisa mabota ebele. Mwasi moko te akolinga bongo bazula ye bongo mbanda. Oyo na place obenga ye ndeko, okobenga ye mbanda, yango ezokotisa bongo kimotema mabe. Nzoka basi na mokili bazali bongo ebele mingi koleka. Baleki mibali na ebele, mibali baza mokie. Esengi boy, mibali bazwa basi ebele. Po kindumba edume na kati ya mokili na biso. Soki bongo ekozala mwasi moko mobali moko, toyeba ete basi ya mabala bokozala motungisi na basi oyo nanu te babali po bakosala bongo kindumba ba oyo esi tokoti na ndako ya mabala tofongola mitema
ebai na biso bazwa bongo basi mosusu poto dimeto ya kindumba awa na mokili na biso yango tolobaka ni sinye nzila penza bazali bongo motindami ya tata mokeli epai na biso na matia ni sinye nzila eza na eloko moko te oyo tokobakisa to pe ya kolongola ezali te kasi émission na biso mokolo malelo ebenti na yango penza suka ba bonso bozi biso na sima ya ngonga boyeba ete lelo manaka na biso bayindo tozali bongo mokolo mwantsona mwazomi na libwa na bopemi na yango ya mitano na sanza ya zomi na eleko ya kisiu na mobu mokama na tuku misato na moto batobela bongo molimo mwantsona ya bongo lisusu koyala okati ya mabota na bino soki bosepeli bongo na bilili ya mokolo malelo boyeba ete nasungamaki na grande cube technique mobimba ya televuva mokasi mpona mokolo malelo nazongisi matondo na bandeko bonso bozalaki bongo mpenza ebele mpona kolanda biso émission na biso esili na yango soki natombeli bino ntsona elamu te na koloba lisusu nini ntsona elamu na mabota Tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutunsa yango tusale lango yango ya biso